Naloba 11h non ça sona 11h te bokota bokoti bene bo partager bokota makambo somo ya somo toyoka ngo na sango toyoka kango na sango o toyoki lo na matoi nanga esalinga lokwa kaki ona yoki lo na matoi nanga esalinga lokola kake na matoi bokota okotu aimé partager okotu aimé partager bokota en tout cas pona bandolo ba photo dans la son et puis ba like il faut ezala bolamusa bato balali nzambe na ngai ye na vie muto bomo za muto musika te lelo na confirmer ngo ke muto boma lo na vie aza musika te to kanga panzu liboma ndo baza bomi grâce eza bato na ye mboko to yoki yango ya koyoka Nikles Lombe o aimer o partager en tout cas na besoin to comme son avant na bando ba voice. Bonjour, bo aimer, bo partager, bo kendo, bo aimer non na Facebook, bo tchaba lien na Facebook, na bato ba ya. Bandi ko na faut faire confiance qu'une qui est si. Conseil non peta bino na vie. Ko bateke o muninga nanga, o porte nanga, o nani nanga. So za moi si muninga no za mama na o un point c'est tout. Mama no pete o tale nzambe. To bana na yo. Bo ke ko partager boya. Boke ko partager pa to komata 100 après na bandoloba mania mulopo mama Ida kena partager lenga na besoin ba te bébé ya to pesi grâce paste vome lelo ayebi vérité lelo nzambe grâce le bas l'élite 3h30 donc elle est na mawa avec mania pourquoi haine makasi boye bino boyoka na matoi na bino ngana oloba te boyoka dans un épisode comme 100 personnes maman il a beaucoup que partager pour non ça live ya mingi te non ça live on a check ba voice na c'est ba voice boyoki et puis bato on a posa ko participer na live komelinga na WhatsApp vous avez numéro nanga komelinga na WhatsApp non signe de le lien au cliquer na lien on a au moins un micro moko bi mana se wana isa barré au fini barré longwe on a encore si ça au participer vous avez numéro na bi numéro au muta bengelanga nango te po yango non ça la live aya numéro po muta komelanga pona kotisa ye muninga malamu Yesu masi ya bandeko ko sala confiance na mutu te na mokili sala confiance na Yesu masi oza un problème na o bête la toilette en tout cas non c'est vraiment beaucoup partager tout comme ça bongo na bandolo ba mbota na batu nyonso oyo baza ANN akenda vacances la prudence vraiment zala ki bango ba gérer faut savoir se prendre dans l'amitié vous avez besoin de commencer s'il vous plaît nga non ko partager te mais que le lien à partager là en tout cas nous avons besoin de beaucoup m'ébélé surtout aux ébélés dans le bâti surtout aux ébélés dans le bâti parce que maintenant le besoin très important faut comme à 100 non ça va live à 50 personnes pour liker eza kofunda na kofunda te grâce à kokufa
grâce à quoi kokufa pa ebité bato nini bo monter de likambo tant preuve ezali preuve pe bimi wapi to kanga biso so brana liboma mais brana zo makambo na me ya bata grâce ya mulopu na malika mania yango to mone bande début malika zo loba te moi mulopu en tout cas so to komi santé na kata live dans 5 minutes c'est pour partager te to komi santé na kata nga live so to komi santé na 5 minutes na kati live parce que vous partagez, vous likez, vous likez, vous allez belé, vous partagez. So to komi santé na loba te na kati na like. En tout cas, ezangi singa maloba lobi nazangi pongi ngala la kavan. Mais la mouke depuis minuit. Lali 3h40. Elle n'a pas permis. La prudence, elle n'a pas permis. Au permettre que mon bal na solana ma reine na binoté. Au permettre en côté, dis-moi, ma reine. Cela je peux tout n'avoir bloqué, non, ça va blaguer. Son lobby sous na bloqué. Ok, non, ça va blaguer. On est très sérieuse les lots. Karine Bala bonjour. On est très sérieuse. So ça qu'on a bloqué ok. T'es 100 personnes. Eh, bah, tout la ligne. Ma live, c'était comme 300. Bon, il y a 9h10. Ok, bon, pour partager un peu avec le Kabadou. Nana tina on respecte tes soins pour tout. Yo tango kota ki wa ko respecter nga. Bino okanisa kwa bilonde bo manquer bat ba respect bat bo zong c'est la bino ngote. No yo yi au gafilenga ngana respecte le respect c'est réciproque. Yo ko yokota en live na ndo on manquer un respect facilement na salu le logo tena no ya temba mo o ye jour di boso bon ba do manquer un respect. So mo nke non ça chantage. O lowe OK na yo. Est-ce que on obligé aux la page na chaîne na te nelika jake no po partager lenga ko beaucoup partager lenga te na Facebook na mutu mwati na ngata lien na Facebook na ponga na kwa accéder te naloba te so to na se ani non na siliki te la prudence mo bato so zaka quand tu es dans le monopole yo manquer bato respect quoi yo kota na life amoto maman bandi chantage kata na yo o so mo moite OK après c'est un respect non respectons de yo respecter ngate bibi Zando bonjour na yo mais avec non c'est tout comme 100 personnes tout comme 100 personnes té non kata na no chati c'est comme 100 personnes té non kata no chati mboka elengi yaya mboka elengi mboka trop de buzoba mboka moninga malamu eza Yesu Masia moninga malamu eza Yesu Masia ko batike o nga na ekiri nga na za nani les Nzambe 100 personnes comme que ba live nyonso nazaka na 100 personnes eza en sens te kokoma 100 personnes boki ko partager ba blé na kutu ba sala kata musala te ya vérité bini mutapandi libala ya grâce ba voice eza malika en complicité na moi mulopo ba on ba pandi libala grâce nana ba voice na ba makambo na ba preuve pe no tiela bino angwa na ba makambo na za ba preuve pe no tiela bino ayo na lobi photo comme 100 personnes pona bandoloba so dans 100 personnes no loba te parce que na ko bando banda te na lalité butu na nga mobimba
information est na traité yango na pour na traité yango même na théorie na zoki information bon na bon na lekisi ana sa ki mito te na traité yango. Donc faut comme 100 personnes tout tika sous même tout tika na 33 personnes na bimisi ba preuve kasi to comme 100 personnes bon na bando yebisa binoti mais to senga ki ba preuve to zako senga ba preuve ate ki lesbienne na grâce to senga ki ngote ki ndumba grâce to senga ki ngote ba preuve awa vidéo au brand asala ki to senga ba preuve te ki ndumba grâce na ba ki lesbienne na grâce to senga ki ngote et so eye to sani to pesa bi compte rendu pour to banda ki ngote et tout si ça année na lisolo l'auto clôturé l'auto clôturé to tika liso na 27 personnes. Ah, la prudencia. Ah, makamba bat longola bilamba. Ok, ko tonga mwasi pa mobali. Ok, ko tonga mobali pa mwasi. Bato ba longola bilamba makamba bon faut talaka na musika. To comme 100 personnes na bandolo ba. Vous aimez vous partager. Vous aimez vous partager s'il vous plaît. Ah, vous aimez kate, vous partagez kate. Donc, na comprenez abinoté. Ah. Petit Tumba, bonjour. Maïra of God, bonjour. Toi aussi, quand il y a 17 personnes pour nous, en tout cas, l'on a battu souvent à 100 personnes. Non, on battu parce qu'il y a une lalité. De minuit. Même le pour. De minuit à 3h40. Dans un la laté. De minuit à 3h40. Merci beaucoup, Karine Bala. Binoku va chino vous partager. La prudence, merci, pas de problème, je suis là, bébé. Bon like, tout cas, il y a 8 personnes. Donc, si on a comme 100 personnes dans le chat, eh, tabino moko. Oh, makambo soni. Makambo soni. Ah, manie. Man, ozangi sagesse. Man, ozangi sagesse. Ah, esoupi. Peut-être qu'il y a 2 personnes. Esoupi. Esoupi, yaya. Esoupi, n'a choisi. C'est la vérité. Non, crucifié, parce que mes mamans qui n'ont pas mon lopo. Maman, le pas une journée une erreur, mania. Maman, le pas une journée une erreur. Ça passe. Et ça passe. Mon ninga malamu na mukile za Yesu Masia. Parce qu'il y a 2 personnes tout comme ça. Pas là non, on a 98 personnes. Ah, bon, tout comme 100 personnes qu'on a beaucoup bando domba. Bandeko. Binomoko boyebi likambo grâce nde bandaki, banda la première vidéo. Hier. Nde likambo bandaki. Tozo pema te, ezo kite, ezo mata likambo grâce. Et grâce, depuis le début, avec ouvrir son ex-époux, qui est M. Brian. Et Brian, depuis le début, avec quoi accuser grâce d'infidélité, infidélité na donc Brian avec qui peut quoi accuser grâce na qui infidélité na qui lele to vandi ba preuve grâce à linga Brian linga qui n'a pour votre information j'ai chaud soit qui ti vanda j'ai chose à copine dans mais soit qui ti vanda na vie so likambo eza tozaka na comportement yo bakisela baninga likambo te to ya kokosa te po kaka yo pe kombo na etanga to ozo amplaire na likambo moko bandeko Brian atikala kokomela gel chaud te gel chaud akosaki biso nyonso Brian o akomelaki gel chaud kombo na ye Brian Gucci aza ami ya Fivette Mayamba e basololaka deja na Jael Show.
Comme on a eu Brian Gucci. Basolola ka déjà na Jaël Show. Aza footballeur. Yango Tango a changé numéro. A komeli Brian, a komeli Jaël. C'est Brian Gucci. C'est mon nouveau numéro, ne donne à personne. Parce que ça m'a déjà basolola. Soki beaucoup landela. L'émission au Jaël, la qui na affi. Tango bâti numéro, wana bâti na ba capture. Bando benga Brian, on peut finir parce que c'est Brian oyo. Des garçons aya ko silika bengi Fivette. Comment Jaël a coché numéro nanga? Alors ba keza Brian mobala grâce wana alors que ngana ye boye. Et Fivette a tombé que la Jaël, pas tout na Jaël a kima. O Jaël za ma casse oyamba téléphone te. Ayamba swat na téléphone te. Jaël oui, Brian a koza mutabuzuba mais to bakisele makambo te. O asalité to bakisela ngoti. O asali to bakiseli to lomi. Mais o asalité to bakisele te kotona Jaël o beti fou. Nako condamné na miso battu te mais au beti faux parce que so bimisi numéro les Brian Gucci les Brian Gucci asa ami ya Fivette Mayamba ba like so ba like te no chaba audio te ba like non lo ba mais non chaba ba na vidéo te so ba like za muki so ba like muki no chaba audio te. Bonjour NN ozongi lilo totika kokosi ya mutu likambo NN makambo eza balika trahir grâce à Leli en complicité na mwa molopo muta beta match wana mais le mwa molopo asundole malika moni obimisa acheter mwa molopo asengo ba preuve ya makambo ya ebisaki yo bi téléphone ebunga mwa molopo sokoli maboko lokwa Pilato mwa molopo sokoli maboko lokwa Pilato. Ya bio balike eza muki NN mukolo cheno ayal balike ya muki bo matisa balike NN no chaba audio katong yo yebisanga nto matisa balike na mira la belle wanda no chaba audio no loba pona kata te parce que nous allons na besoin ba intervenir ou akolinga intervenir ko benga tina numéro na tie o komelinga no tindo lo lien o cliquer na lien wana o ta na se na ngo micro moko ebimano na bar o fina na micro na okotisa yo bakoseli pe panzo deka bakoseli panzo makambo susu pa grâce bakoseli pe grâce makambo pa panzo lo no chaba audio na ndenga mabete no cha eza boy to bana no na ka Jaël oui to bana na deuxième cas ya Yvette atikala koloba te na malika ke panzo alingai. Yvette a confirmé les ngango, a confirmé les grâces hier parce que l'homme to lala quitté na téléphone, biso ni to ka jité na makambo e bimaki. Yvette to botal na émission n'est pas loba kango pando tikala ko lingete pando benga ki e MC ke merci pour ton soutien avec ta petite sœur et tout. Yvette a lobi a betela ya mutu tenene ata yo na betela o na betela kaka malika. Na kamwa ndenge makambo wana se retrouver na YouTube puis ebongwani ekomi ke ngana loba panzo alinganga osito tango ayebi lobi grâce à l'alité Leli no kide na mawa kasi NN boyoka pourquoi panzo ça qui vidéo boyoka voilà boyoka bino mo boyoka bo juger et puis ba bobenga yaya to bongisa te po panzo na grâce bazongani te makambo no loba makambo ya somo oyebi me bo amboyo ngate s'il vous plaît. Yvette atikala koloba teke panzo alinga ye non Yvette atikala kolobisa na monoko na ete Yvette aloba que panzo abenga ki ye a encouragé ki a félicité ki et tout pe Yvette abetela kaka malika abetela mutu mususu te o ngai o inter te Yvette abetela kaka malika et Yvette azaki étonné ya koyoka ngo na YouTube et c'est déformé. Tanga yoto na YouTube abengi malika likambo nga betela kaka yo ndenge et se retrouver na YouTube et se retrouver na ndenge nga na betela kiote mais et se retrouver na ndenge mususu manya répondre na ebité mutu na solo ene yango bon il va t'aboya ki lolanda mon gars eza bêtise
Naucha, bébé, eza, naucha. Non, c'est un epsan qui ba like et comme a son. So, ba like et comme son, naucha. Donc, moi, mon lopo, boyo kasuko likambo eza vanacha ba voice. Mais faut ba like et comme a son, faut un epsan qui ba like et comme son. Namira la belle. Moi, mon lopo, moto, basala complicité wana yena malika. Moi, mon lopo abenga malika. Wana selon malika. Non, ba selon malika, non, ba selon moi, mon lopo. Eh, pour la bango mibale siko, faut toujours s'abstenir. Parce que, mutu de sol kaka abwa ke la aubert. Abwa ke la aubert. Bouti na ba $5 que le jour a fait. Eh, moi, mon selon malika. Moi, mon lopo mutu abenga ye. Si vous mona kama belvia ngani. Belvia ngani sambwe na YouTube. Man, il faut tata bola ma belvia. Man, il faut tata bola ma belvia. Oaza non pour la mission nyonso. Yaya. Mutu apesa mai. Apesa na nga mai. Apesa na grâce mai. En fait, belvia za mutu asungaka. Aza mutu ya malamu. Si kombo belvia sambwe. Si kombo belvia bimina ba buzoboyo. Parce que mania, occasionné yango. Selon mania, belvia nani mulopo abenga ye. Pona koyebisa ye que mania. Ebi kutu te wana ka après mariage, boyo comme marraine. Après mariage, selon mania. Pour selon mulopo beza, pour mulopo le pe na buto za ki pe kiti mati pe somo. Na mulopo beza ki facilité lo. Na mulopo asengi pe mania bimse ba preuve. Mulopo be mania so bimse ba preuve te bo koma pe musika. Selon mania, mulopo mutabengaki après fête à grâce. O mani na mulopo na yebi te so bosala ki camarade wapi to biso nyonso ka to sola ki bien ndenge nde to mona ki marraine. Selon mania, mulopo abengaki ye après fête. Mania. Naoki mtoto malili. Boyo kango yebi mo boyo ka matoi na pino. Naoki mtoto malili. Jour à mariage, nasimbaki téléphone à grâce. Mania nazoye biso ba message ya belvi ya bolingo. Ba message ya mibala grâce. Wana selon mania lobi ke mulopo mutu ayebisaki. Mania na mulopo basali complot. Selon makambo. Mulopo akei marraine ake koyebisa Mese Panzu. Mese Panzu. Yo yebite. Selon Mese Panzu, mulopo na mania babengi ensemble na conférence. Moi selon Mese Panzu. So ba matisi ba like te na ba audio te. NN. So ba matisi ba like te na ba audio te. Pe ba matisi ba like te ba ki yo partager to komata 500 lelo. Selon Mese Panzu, mulopo na mania babengi na conférence. Mania lobi oraka lo ba via grâce. Mulopo pa lobi eza confirmé. Kutu nga kutu jour à mariage. Namonaki ba message ya mibale ezokota, ba message ya belvi. Panzu ndaza boye asengi bango wabi nazwaki yango kutu eza na telefone na nga. Tindelanga mulopo ti lelo otinde koma ngambo. Yango na buka ka Panzu azoloba. Après vango ki lesbienne ya grâce. Panzu aza nango te po ezala pe te etika po ezala te po mulopo mutalobaki mulopo na mania. Na paramania basolaki yango ye na mulopo. Basolaki yango ye na mulopo mania kei. Abandi kopanza sango. 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 Oui, biso pe tosengi ka après avec lesbienne. Siko nazotiela bino mania. Olimbisanga mena audio oyo naotia ata invite osepela te. Façon nini oyo olobeli na ye. Bosolaka bien. Oko traité moninga bongo te.
nandimi te ke mani ayo tambola na Yvette soki bokomosola na Yvette ezaka à partir ya mariage à grâce donc il y a 4 mois passés nde bokomosala ba émission parce que jour ya liboso opoposa Yvette bosala na émission atunanga nandimi te ke bosolola ndenge moko boye okotraite moninga boye te oyebi via Yvette te okotraite ye de fille lokwa légère te en fait Yvette akamara nanga okotraite ye bongo te mpe okoloba te ke peut-être Yvette abima na panzu non ntango deja olobi bongo lokwa oconfirme eloko moko boye oyo Yvette kuta biso ke panzu alinga ye te mais yo confirme yango indirectement nobanda na audio ya liboso bonga abetelo masolo ya Yvette te na miso ya kere jour totourne na Yvette wana tobanda obeta masolo mamo Yvette akomi kutu Yvette ndada na bombi pe na ba secret d'état ozo comprendre et puis Yvette abombi et puis Yvette cop na ezaka bana poto ta moso po mona pe soko asalaki yango to asalaki yango te biso toyebi te mais banda ya kobeta alati biso na message na numéro ya Brian ndenge akomelaki ye na ndenge oyebisaka koyebisa grâce te oh ateka na Yvette bonga na betelo te likambo monene boto outi kutana na beta te oh nayebi biso sombele bongo likambo ya grâce na bela confirmé mama molopo abi alala na telefone ya grâce bamessage ya bela ekota bayoka nzoto malili mania grâce à lobby pour opesa ye bapreuve grâce à lobby lokwa yobi oconfirme relation na ye na bela famille ya grâce na grâce mo bazaka na besoin bapreuve parce que oconfirme obi confirme parce que bavoice oyo Brian moto abimisi yango ntango pression famille ya grâce elingi ezongisela mbonga dot elinga ezongisela mbonga dot 1700 oyo asambwisaki bato mpona 1700 famille ya grâce déjà esangisi bazongisela ye yango et Brian a commis attends je vous dis nde olobaka mania na molopo moto babengaki ye pour lui dire que Brian tala sanyo grâce asala lesbienne grâce abimaka na bela et tout mania na molopo mais banda molopo ayebisaki azotindele bapreuve yango ti lelo makambo mpe nde ezonginda boso abengi molopo attends seulement attends boyebi comportement molopo ke so lelo peniel akomi na bapétage boye peniel osambwa na république démocratique du Congo molopo fait partie soki lelo peniel akomi ridicule molopo fait partie elelo molopo olingi osala ngo lisusu na grâce mania kotokende koconfirme bavoice etamboli kotokende koconfirme mokili esali soni esali vraiment soni esali vraiment soni nozonse non pour la fois oleka na deuxième étape mais elle faut comprendre que baomata na balive ezomata pourquoi kosala moninga boye e molopo wana pa mania aloba nini oyo esali peke mania parce que Belgi aza sœur oyo asoutenaka biso nyonso pour dire la vérité aza parfaite te mais tonsini wana motu ayebi olobaka Belgi aza motema mabe oza ndoki parce que Belgi asoutenaka biso nyonso ata siliki iseka bela nano bapasi ata siliki nakopesa te bosala soni bozofinga bato kuna omwaka bon nde abatiela ata mwa san aza moto biso nyonso toloba te ke Belgi asalela biso bolamu te tokanisa babolamu ya bato Yvette azaka babaku ntango ya Gabi akangisa Yvette
nga moto na benga Belvi na 7h du matin. Madame, abibata te première. Nga na koma 9h na kuta da Belvi akomi kuna obondela ba makalunga po batika fivete. Makalunga kuta bise Belvi bana mafinga biso bakumisaka o Belvi sana nyo moni na peksa bino kofinga. Tanga kombo na ngate. Mulopo en na ye na Belvi eza nini na oyebisa bino na mariage à grâce. Belvi azaka sérieusement malade. Azaka na hôpital nga mutu nazwa mania poto kota Belvi na hôpital. Jour yango pe obi mo hôpital jour à mariage. Jour yango obi mo hôpital. Ngana Belvi to sala kasuki na salon moko pa madame Agnès na nyango wana na direction major. Amour, trouble nini oyebisanga amour de bébé, trouble nini oyebisanga na cha. Ngam na fongoli munoko mulopo, to ngam na fongoli munoko amanya. Yo bini bolingeni, grâce ndi ami boma. Grâce ndi ami boma. Réputation na ye ki lesbienne na likambo. Oui. Na libala. Boniko, pour ni so likambo, ça bini bolinga ba bozo ba partir na mbini ya obini bolingo sepela. Na vanda na salon de coiffure na moni Belvi ayi. Aza kutu kokota mukoko tambola te. Na tuni madame ati bo tinga ka impression na yana oya kaka pona 30 minutes. Nde Belvi ayo ya na fête wana ataka ka 20 minutes. Alinga bima bo biso mto kendo bonde la madame ya kokata ya toba. En fait pour azaka sœur azaka na biso bien. Elle nous soutient. Na ba conseil peu financièrement. Elle nous soutient. Hey, elle nous soutient. Na ba conseil peu financièrement. Belvi azalaka wana. So sali kambo babe obenga bandi ko tomboka ta tomboki. So ezeka madame kasi te tinga ta unité. Tak na unité pour ça là sur live on lobela bato babe pona nini pour ça boko nene ya lukanzambe nene ya lukanzambe. Elle nous soutient biso nyonso sauf personne. Eye mulopo jour yango abengaka mania mpona koyebisa mania makambo ya grâce. Siko mania eloko ekamwisanga ozalaka sage comment okoki koperdre devant mulopo. Koperdre devant mulopo. Mulopo oza misala mabe yo mulopo. Mulopo po azwa mania bien. Mulopo ayebisi mania nini mania. Yo po yebi te Belvi kuta tongaki bino. Alobeke bino musala nuka kosenga ye. Muyi ndete nga senga na Belvi. Aute kozo basoso kuna ba mama olive na mbongo na senga kikato na mona cheka poster kana sengi a cheki nga pe na M-Pesa. Mania asepela te. Yo saka na makambo ambe to kitsaka to matisaka na YouTube to kitsaka to matisaka yo sala anniversaire a Belvi Belvi na ko inviter bino nyonso bano te parce que makambo no pekisa bino bozo yoka te. Azwaka ta grâce na dernière na ba koni foite pour dernière pas ani koni foite. Grâce na dernière akenda na bango orphelinat. Na ko changer te po oba audio ezana donc ça audio. Mulo kala boyo kano o manyo lobe. Bonga betelo masolo Yvette te na miso akere jour to tourner na Yvette wana to bando beta masolo ba mo Yvette akomi kutu Yvette ndada na bombi pe na ba secret d'état. Ozo comprendre et puis Yvette abombi et puis Yvette cop na ezaka bana poto ta muso po mona piso ka sala ki ngoto asala ki ngoto biso to yebite mais bande ko beta alexi biso na message na numéro Brian ndenga komela ki na ndenga oyebise ke ko yebisa grâce te. Oh ateka na Yvette bonga na bete lote likama munene boto utu kuta na beta te. Oh ndeti koto manya yo mo yebi ke Yvette atikala ko bete oli solo bongo te. Mais pourquoi zo ba ke agraga na Yvette parce que oyebi ke Yvette atikala ko loto ba message ya Brian na téléphone ya Yvette eza bonjour Yvette c'est Brian je peux t'appeler Yvette a commis oui. Pourquoi obi ke Yvette atikala ba message yango zani parce que Yvette ayebisa nga nene ya na yebisa ngo kaka mania basangana na bandoki te mulopo andoki
mulopo aza ndoki basanga siko mulopo awangani lobi na butu ezalaki engombi à partir ya minuit ba 3h30 ezalaki engombi mulopo ntango bakangi ye songi makambo ebele azoloba tupe mpe mulopo alobi na grâce grâce nga mpe nalimbi soli mpo tindaki nene afinganga mulopo nafingaki yo te nayebaki koza songi parce que bamama apoto deja misato baloba na nga ndenge so bato makambo grâce do répondaka nde nalobelaki yo grâce yo pesa ekanda akotisi mulopo nanga en conférence mulopo akomobeta monoko grâce kuta atindela nga voice oyo te nalali ba 3h30 aka voice ye pum ya liboso pum ya mibale mane na 3 voice mais on préparait mariage nao wato sola très bien mais fa koza sage po mulopo oyo lelo basuka ya mulopo alobi aliboyebisa mani aza fi ya YouTube ye moko nde mutu abengaki Brian abenga Brian nanga te ye moko nde mutu ayebisaki Brian makambo atika kosangisa nanga soki aza na preuve kotonga nayebisaki ye makambo wana abimisa manya abi yo telefone ebungi siko manya tosa ndeni po mulopo asopo po fana grâce batelemika na likama babi oui grâce asanaki ndumba oui grâce asanaki lesbienne oui mais grâce na coach batikala komonana te na vie leka ya oshina mutu na chombo mais yo lobi bapreuve ezali bapreuve eza nani mulopo mutu aza nango Brian mpe alobi mulopo asengaki ye bapreuve toti sikoyo toluka bapreuve manya le mal avec toi na baaudio parce que eza misato ozo confirmer baconfirmer somo ye na bela non manya tu ne pouvais pas tout sauf ça tout sauf ça nana vie d'amour nana yebi soki nabengi manya te na privé to lobi na butu tozalaki mpe na manya na conférence to bolobaka boye boloba okanisa bino oyebi mbala moko likambo ndenge elekaki te mpo grâce alobi grâce batomboki en fait désolation grâce elani bomona ye moko un de ces 4 matins hors salle d'émission parce que akomi na baelema ebele parce que nga naza nango 3 grâce problème eza nini grâce à comprendre que Mani elle est jalouse elle a dit ça pe moyen à condamner les sous-ésate parce que ba preuve ezali ya elobeli ya Mania au confirmer le mot ko confirmer te grâce otala na ba émission na nga na sala na esaka bino nini ngam na esaka grâce ke singa baninga na pardon lokwa kombo na bango efingani babenga mama mukala na osenga bango pardon grâce à sala ngo asenga bango pardon mais grâce à tindela nga voice ko asala raté mais voice wana et se retrouve dans les réseaux sociaux pardon wana pe tant na sondé bango moka bango bisa ba masa ba bisa ye moka kita na terrain et tout na cette grâce pour l'intérêt libala na yo boki tsaka bo matsaka te kende kutana baninga ngo bo mamoto omona toujours mamoto na manya zala raté aboya ka koya et grâce lo ba rappeler nga je ne comprenais pas pourquoi ba réaction manya zaki bongo parce que lobby muto ba ke point no bengi manya na privé que lobby sur na conférence pena manya pe atanga na sala ki la éviter Angelica de na ba audio Angelica za na ba audio Sarah za na ba audio batebe ba za na audio et ça za na ba audio donc tout mususu oya ne ka sali yango po eza matière ekoti mais nga non ça ngote ndenge na finga manya to na manya mabete mais je suis désolée elle s'est mal comportée mulopo mimi po mulopo siko sokoli maboko lokwa poste pilato ali lobi na mulopo lobi manya soka za na ba preuve aza youtubeuse nyonso enregistre à moto mais mulopo ndeti nga na enregistre bato te déjà mais mulopo asengi manya vidéo preuve capture ke ye mutu azoyebisa bongo mulopo abi bongo lokwa manya lobi ke ye mutu ayebisa ye pa kofunda manya parce que ye pa oyeba ngo te mulopo na yebi ke yo mpe mutu loba lokwa yebi kake olingo bambela manya mulopo yo mutu loba
Pour comprendre. Boulot pour le bipé, mania, ayana, vidéo. Tout audio, tout enregistrement. Donc, grâce, elle était très déçue. Le petit 4 heures, elle pleurait. Elle pleurait. Parce qu'elle a mis le bébé, elle comprenait la réaction maniatique dans ma campo. Elle s'est dit, dès le début, dites-le-nous. Nous devons comprendre que Man était derrière tout ça. Nous devons comprendre que Man, la réaction Man dans ma campo, nous comprenons la route. Man est comment directement indifférente. Man est comment directement indifférente. Habi, ngana Brian tozonga na te po famille nga da esangisi mbongo. Tozonga sele mbonga dot na ye. Mais ate zalaki na Brian ete. Ate zalaki na moto musu parce que mon lopo monta senga grâce à sa marraine na ye. Pour grâce à ces publicités à mafuta. Ndé za ko bete mjumso eh non na bala déjà je marraine habite moi je marraine te. Azo monga marraine et tout à proposer. Ndé pe grâce lo ka baza na marraine te. Ah, abi ah, nazo na ngai marraine mais grâce côté on sa que rare. So le lovi a peigné les commis boy. So le peine là, on s'est retrouvé dans ma sextape à YouTube. Il y a qui mon lot responsable, on a 35%. Mon lot responsable, on a 35%. Maman Swami, aloba ngo wapi vidéo. Aloba ngo to zaka bato commentaire de moto baloba ka. Aloba ki yango wapi. Mais ya manya to yo tout ça na deux points de mesure. So grâce à loba ngo na ko je gâte pour nga mutu na tinda grâce à senga bango pardon na loba ngo déjà na bandeli ngo so lelo nga mutu tinda grâce à senga bango pardon ngo mnisa grâce ki beti kuna bosula botia na se bo abaninga nga mutu na tinda ki Zambi bozila nano quelle horreur. En tout cas, bolimbisanga bato bolingo kota na appel bokomelinga na WhatsApp na numéro oyo nazotia okomelinga na WhatsApp na kotindela lien ocliquer naka na besoin 3 personnes pour ba commenter pour ba kota et puis na bando tia ba vidéo ba audio mosusu parce que na auto ba audio mosusu bona tia na illustré wapi numéro yango wana okomelinga na WhatsApp.
défendre. En fait, on a un problème personnel dans ma vie, ça tout cela bien. Tout se comprendre. Tout se comprendre, s'il vous plaît. So les Cambodgiens n'ont fait malika, tu n'as pas bien malika, mais maman qui n'a zoba moi moulopo. Mais non, quand le baka na moi moulopo yé mon côté, tandis que ba audio ils a voix, ba on a 3 audio, ba audio ils a voix moi moulopo, te ba audio ils a voix malika. Et moi moulopo asa maline. A comme ko senga malika bimeli abimisele ba preuve que yé mutaye bisaki. Et donc, on va dire et pourtant, par audio, ils en voient, il y a Malika. Malika n'est pas confirmé que moi, mon pour vous tailler, mais ça qui est. On a peine que moi, mon pour ça, songi. Mais non, on va dire que, oui, Malika a sali erreur Malika, c'est que, il ne fallait pas, il fallait pas ça la confiance, parce qu'il y a beaucoup de solo. Yo qui ko beta. Ok, namoni bato ba komoni na bakota. Nazo tindi ya bato invitation. Nde na expliquer. Na tindi le lien. O cliquer na lien wana. O tali na si. Okomona signe ya micro. O cliquer na signe ya micro wana nga na kokotisa yo. Donc, natindeli 2 personnes, on va kozala plus rapide, nde na kokotisa ye. Na boko isanga teke, nous kamesa. Na pandi côté nini. Moi mon lopo motaye bisi mania. Et mania par imprudence, il pas ko beta li solo. Et Bran dans famille ba ya ba grâce ba bazong c'est le mbongo ya libala. Bran na sali nini. Ateki ba ngalo bike ba ngota benga ki vrai ou fonga na yebiti mais ba voice auto zalango. Grâce yi mo ka lobi azalango ebele. En fait, bo condamna ba tuti. Parce que ngata na sala ki live ti Angelica au sala parce que Angelica zana, Angelica ko to pire Brian. Sarah pire Brian. Donc bon sala. Et pourquoi na ça ti? Pourquoi font dans la salle? Pourquoi? Moi, mon lopo. Na loba plus que moi, mon lopo te katonga grâce. Na loba ngote. Et na kende ko yebisa manya makambo. Et ça, moi, mon lopo. Oui, moi, mon lopo. Je le confirme. Azala contre nga ou pour nga etalinga to fait nga na muta sentimenté. Ba voice eza yango wana. Ba voice eza mon côté. Yaza ka bongo. Soki leo na binga na komi na mamulopo na bi mamulopo za mutu malamu ya kokoma contre mamulopo. En fait nga na c'est la sentimenté. Nga no balikambo eza na yo ki lobi na butu soki na conférence na mania na grâce. Soki na conférence na mamulopo na grâce. Donc eza likambo to yo na likambo te ke ka na yo ki bote. Nga muta tinga ba voice wana eza ni mania ni grâce mania kotinga nga moko na ni nani. Ba tinga ba voice ba numéro a poto. Siko nga kwa Angelica songa na lobi nazaka ko kote la Brian na Angelica mtazo bengi papa Jukit tant na moni ke Brian asali bozoba na pesi grâce tika na opimba moya tiki papa Jukit comme kote la e boyi bisangani so le kamboza a na loba a so le kamboza b na loba b so le kamboza b na loba b lizimba ya subasima na pesi moto na nini likambo sama eza malamu te eza malamu te naza na problème na mutu moko te entre bango mais soki likambo sama eza mabe mania asolaki na mutu ya mabe mutu ya mabe yango eza mwa molopo parce que mania okoki kosala mwa molopo confiance te pourquoi osala mwa molopo confiance te parce que soki lelo vi ya pene de se retrouver boye na réseaux sociaux nde bato bazoseka ye bazosambwisa ye mwa molopo aza responsable pe à 35%. Mike aza mwa molopo baza
Jael akoselaki Brian makambo. Oui, Jael akoselaki Brian makambo. Jael akoselaki Brian makambo. Siko ata kutu Brian nango naza même avi na ye te. Mais ntango Jael akoseli ye makambo navanda kabo na kangi monoko tomisika Brian nango ndoki te nga aza bongo te. Jael Brian akomelaki Jael wana Brian Gucci aza camarade ya Philbert mpe basololaka deja na Jael bayebani deja. Boze nazongisa bonga abeteli masolo ya Yvette te na miso akere jour totourne na Yvette wana tobanda obeta masolo bamo Yvette akomi kutu Yvette ndada na bombi mpe na basecret d'état ozo comprendre epuis Yvette abombi epuis Yvette cope na ye ezalaka bana poto ntango mosusu pomona mpe soki asalaki yango to asalaki yango te biso toyebi te me abanda ekobeta aleti biso na message na numero ya Brian ndenge akomelaki ye na ndenge oyebisaka koyebisa grâce te ateka na Yvette bonga na beteli ote likambo monene boto outi okutana na beta te natie kotoa nani te bozela bonga abeteli masolo ya Yvette te na miso akere jour totourne na Yvette wana tobanda obeta masolo bamo Yvette akomi kutu Yvette ndada na bombi mpe na basecret d'état ozo comprendre epuis Yvette abombi epuis Yvette cope na ye ezalaka bana poto ntango mosusu pomona mpe soki asalaki yango to asalaki yango te biso toyebi te me abanda ekobeta aleti biso na message na numero ya Brian ndenge akomelaki ye na ndenge oyebisaka koyebisa grâce te ateka na Yvette bonga na beteli ote likambo monene boto outi okutana na beta te nayebi biso sombele bongo likambo ya grâce na bela confirmé sikoyo mama azali so oza na besoin ya kokota okoti olobi anga nayebi te so asolaki ona nani to na nani nga oyo natuni Brian moto abimisi bavoice oyo parce que ozokomela nga kuna na privé yo ozalaka pour motu te ozalaka contre motu te so likambo eza tolobi likambo ezalaka te ke so eza mpona Karine to mpo eza mpona bato mosusu bato botomboli yango bokomisi lokola soki mpe nini mosusu likambo mpona motu mosusu asali erreur tobengi yango erreur ngai na obenga mani asali erreur mpo asangani na moto mabe oyo eza mwa molopo nasa na problème na mani te oso mwa molopo ayaki kobeteli masolo alokita te siko mwa molopo awanga neti ata so asololaki yango na nani ata asololaki yango na nani na moto oyo peu importe omura o nani me mwa molopo azosenga preuve siko na meni to wapi preuve donc mwa molopo azosenga preuve mpo yebi ke ye atikali koyebisa nani mania te me mania aza nzambe te mpo likambo biso nyonso bato banda obimisa na YouTube banda kala ezalaki en tout cas moto aza besoin akota te nalakisa ntina elongi nazo comprendre te ngai bavoice oyo batindeli nga yango wana naza na 3 voice mosusu oyo naoti yango nanu te parce que eza mpona respect ya relation nazalaka nango na mani molopo moto asali mabe moto oyo elaka bamessage angélika te mpo angélika aza na problème motu ntango ngai nazalaka kokota ya Brian totika kofinga mobali ya motu totika kofinga mobali ya motu bomonaka na angélika azofinga Brian kuna moto ayela biso ke ya Brian azalaka moto basiance angélika tobosana na loki te enga na contre mania te parce que lobi ntango naoswa na grâce nzela nabengaki mania na mimi soki na 1h du matin marke esimbaki te bango mibale parce que grâce azalaki vraiment na tension oyo mpe eza normal parce que biso na keke na supporte mingi na garde mingi na bimi zoba mingi personne n'est sainte sur cette terre même nga oyo naolobela bino nga mpe naza sainte te
biso nyonso totongaka biso nyonso tolobaka mais tonga na mutu malamu tonga na pire yo mutu oyo omaîtriser te kotonga na ye te batonga na mutu nyonso te na vie ngai nde aza ana bateke ngai atonga te parce que moi je ne suis pas sainte. Mina nde Londres nga pe tonga makambo nange yaka bato nyonso basalelanga live nasilikela mutu ata mutu mo te nasilikela mutu parce que nayebi ke matière ye moto ya mutu oloba oyo ya moni. Donc so likambo eza toloba likambo na ndenge eza manya heure na ye ayebaki mwa molopo te il fallait pas ça mwa molopo confiance mara mwa molopo ayebisi yo bapreuve eza te yo ke orapporte ntango orapporte moto wana oyo orapporte azwi voice na yo atindi comme voi nani ezobima voi ya manya voi mwa molopo ebima te mwa molopo lobi na butu na ba 3 heures eloko asengai boyebisa manya eza youtubeuse soki nga mutu nayebisaki ye yango so ameki kotanga kombo na nga na kokangisa ye po soki nga mutu nayebisaki yango ayelanga bapreuve nga nayebi ke mwa molopo mutu alobaki mwa molopo aza songisongi me manya estce aza na bapreuve non tozala na bomoto kote mabe eza kote mabe ezali nga mpe nga so nasala vraimen na obake nga to nasala cureur na baki te excuse nga koto nasala cureur mais ona moto oyebisanga te ke pourquoi obengaki manya na privé te parce que nasolo na manya lobi na minuit mpe manya yebeke nasala émission na kombo na ye ayebaki yango mpo nayebisi yango na 7h du matin nakosala yango nga asalaka makambo na nsima mokongo ya bato te ngai nasalaka makambo na nsima mokongo te moto moyo bosololaka po omoni bamo pu elomo obimisi nga moto nabengaki manya lobi na ntina conférence na grâce parce que lobi grâce azalaki très très fâché lobi grâce azalaki très très fâché na grâce na manya lobi esilaki na queue de poisson mpe nayebisaki manya ke nakosala yango mpo ata nga nasali te sara aza nango osala bo ngam napesi yango angélika mpo nga na angélika tosola te ngam napesi angélika bo aza nango ndeni seke ye mpe aza nango donc ntango asalaki te moto mosusu osala mais nga naloba na manya ke il fallait pas asala confiance na mwa molopo neti nga mwa molopo nakokosala confiance te po aza motu mabe biso nyonso toza awa estce biso na fete wana toyebaki ke perike wana grâce alataki ezalaki ya mwa molopo ebimi ndeni oyo alataki na coutumier na ye ebimi ndeni seke mwa molopo abeteli ya motu lisolo estce marraine kuna bamariage mosusu ya marraine moto azwi sala asombi nyonso alue nini apesi na mbongo nini mais toyoka te toka marraine na biso mpa asaleli biso nyonso ya reconnaissance wana eza mpo bamarie mais ndeni toyebi ke perike oyo grâce alataki jour ya coutumier eza ya mwa molopo mpo mwa molopo moto abetaki lisolo te oui baki batika bango bapanza na ndenge na bango parce que Brian adiembelika wana Brian adiembelika na voice ya nani ya Malika emulopo asoko na maboko lokola aposto Pilate mulopo asoko na maboko lokola aposto Pilate alobi ye manya bimisoka manya ameki kaka kotanga kombo na ye ke ye moto abetelaki lisolo sans preuve ofunda esiko bato bakomelanga kuku eza mpo bokota yaso eza mpo kota na émission oklike na lien omona micro mona se na wana eza na bar oklike na micro wana ememi wana toza bahypocrite te toza te so likambo oyo tomatisi likambo oyo tokitisi nonso faute eza mabe ezali eza malamu ezali malamu ezali panzo yango paza moto aliboma te totie ndeti boye Jaël akoseli panzo makambo ya komelaki ye alors que Jaël ayebaki très bien Jaël camarade nanga
à cause du pendu qui a commis là qui alors que j'ai là qui très bien que ça pendu ou à Brian était et ça pendu il y a Brian et ça pendu et ça Brian ou à pendu té et ça Brian tu oh il y a camarade ya Fivette si qu'on a wana pe ata ku pendu on ata ndo ki a pumbwaka to fingie kaka kwa walu mbote nao to fingie kaka loko apanda malandoki Jaël oyebi be très bien que muta komelo que c'est Brian Muti c'est mon numéro ne donne à personne que ça Brian Muti obino boso la déjà depuis kala camarade à Fivette boso la déjà osaka déjà na numéro na boso la ka changer de numéro mais si avec les pourtant ba comme benga ba finga garça wataka mo bo finga na makambo ya makambo grâce est-ce que ngai o me nani to ngana tuna ngo Jaël siko lokwa likambo eza be toloba kaka be non so osali mabe Yvette atikala koloba na monoko na ye te ke Brian adraga ye non Yvette alobi boye to botali bémission ya Yvette ye moko na audio na oki po tiela bino Yvette aloba ke Brian akomela ye c'est Brian je peux t'appeler Yvette abisi oui abengi ye ayebisi abi merci d'avoir tu peux soutenir ma femme et tout Yvette ayebisaka ngo kaka manya okoka te ndeni zida teno li yango pe bato bazokoka te jana pe eo ya okoka te ndeni so cliquer na lien eyebimiselo nini eloko wana eyebimiselo tala na se nango na gauche omona signe moko ya micro eza wana sikoyo toloba kaka te ndeti acte Jaël asalaki na bomoto Fivette asilika makasi parce que rédaction wana ntango bafingi azongeli Fivette nga na so wana Jaël depuis kala parce que yo moto présenta ngai comment Jaël akotia numéro na nga bato wana tofinga nga siko entre nous Panzo aza ndoki oui Panzo aza immature oui Panzo aza sale caractère oui non kotela Panzo te siko est-ce que efaki kobaxele makambo déjà ye moko osala bozoba ne beto na besoin obaxele te mpo ye moko ane moto bozoba moto apetage boya azosebilo video na ye asalela mwasi na ye ada moto apetage tona ntina obakisa kutu Panzo te mpo Panzo akoperdre na ye ka ye moko na efasa yango ya Panzo yango nde na efasa na yango na efasa ye na nga oyo Panzo aloba kuna bapexi babaya so balenzi be na balele na efasa yango siko ocrisifie mpe motu bongo te na vi po tozalaka na katikati soki ata moto akozala motu nao asali mabe ocrisifie te na miso ya bato oboma ye te ma elakiseke yaya osali mabe nga mabe na manya alivaki mwa molopo te mwa molopo aza serpent molopo aza serpent bozela oui moto akokozala ndoki akozala diable ane da moto bozoba toza na ntina obakisele bozoba te mpo ye bozoba ne déjà mais topesi mpe raison te abel chica star topesi mpe raison te mpo komoloba ke bakoselaki nga non tobakisele raison te ane da moto bozoba kosala bozoba na ye moko amikuta na piège na ye mais topesi mpe raison te
so ezokota te siko so ezokota te nayemi na nde na osala te nga tinde yo ne okoluka te tosacrifie moto mwa molopo tika comportement wana oui j'ai la confirmé epai ya fille mais alors kayebaki ke eza Brian soki mpe Brian nani wana Brian Gucci anakomaki prêt ye pa leka na émission parce que bato bafingaki mingi lokola afe atiaki numero naye bato bafingaki mingi bato bafinga Brian Gucci na neti Brian Gucci anafingama pourquoi preuve wana Patricia Jeanne preuve wana na numéro wana eza nango ya Brian Pandu te ya Brian Gucci noyesa bino bien Brian Gucci aza camarade ya Filette aza joueur azalaka na poto basololaka déjà na gel depuis kala a changé numéro nda yo komela gel c'est Brian Gucci mon nouveau numéro ne donne à personne aide à moto basololaka na ye siko to yo bimisa ngo Pandu ka poani ata ku Pandu ngo olinga boke ngoma yo so akomeli yo talingi yo te tika na mpelinga ngo misusu yo te non grâce à dino bali na ye bazonga na te fanya grâce bakangisi mbongo bazongisa so libala ekufi bazongisa mbongo adot so libala ekufi bazongisa mbongo adot okomprendre na bafamille nyonso babiloko ezongana nango te me mbongo bapesa ya dot wana parce que fo ozongisa ngo ye ntango famille ya grâce ezongi te en fait famille ya grâce basangisi mbongo bazongisela Brian mbongo adot e Brian ntango fo bazongisela mbongo adot akono mais akomo beta be monoko non yo lobi kata balele na banini noko aza infidèle oh non c'est pas moi c'est ses amis prévané ekitaki mataki prévané ezonga sa kitaki prévané voice na voya mania lobby ezaki likambo ya lobby mutabenga ngai na WhatsApp te s'il te plaît na bina tindi so ni na tindi lo lien omeki kokota na lien mutabenga na WhatsApp te oui Brian aza très immature siko Brian adiembe na nini na mwa molopo po Brian abike mwa molopo moto ayebisaki ye mwa molopo arassuraki Brian ke aza na bapreuve ya bacapture ya bamessage banda Brian akoma osenga mwa molopo bapreuve bacapture mwa molopo ya basu Brian na telefone akomaka papa nazo rappele yo akorapele te Brian mpe ese de quoi ke bapreuve ngo oyo baki kata po Brian mbongo deja ezali mbongo ya kozongisela Brian deja ezali e Brian nde siko po azwa mbongo ako non mais moni en fait aluki ase lave na bêtise na ye ya na sens te yaya bavoice eza na bana bibi na bavoice misato eza matière mosusu na osa air moko eza matière mosusu so moto ayo contredire nga na bimisi mosusu nga mpe na bombi te obimisi gauche obombi droite moto ayo contredire nga na bimisi mosusu so boremarke Sara wana aputu bemission azosala mikolo azoloba nini mania na biloko na asomeki ka otya fue na bimisi bozotala te bozotala ngo te kututu sasa okendaki bozotala ngo te siko grâce akangisi mania te grâce ayebisi mania boye mwa moloko nde alobi soki mania ameki kotanga nkombo na ye ke ye moto ayebisaki ye makambo wana oyo mania alobi na voice voice eza misato soki mania ameki kotanga nkombo na ye ke ye moto ayebisaki ye po aza na bapreuve ya soit capture écran ya ye soit enregistre voix na ye soki mania aza na bapreuve wana te akokangisa mania po ye abi atikali kosola na mania
te ayebi mania te amuninga mania te Dorcas de la Foi TV siko soki déjà Sarah nga sango quoi série donc d'abord na pesi ni Sarah donc muta condamné nga teke nini usai yango poani potanga na sala été lelo Sarah nga sala ngam na timelo Angelica tende ni Angelica zana ana ba voice mususu donc elle a kisi ke bana panzaka ni biloko il y a pas que Azo Lucas se sauver de bateau bengi immature a commencé que si j'ai fait ça parce que ma reine wana grâce que moi je connais pas Mamulo c'est grâce qui me l'a amené que c'est une bonne c'est sa sœur c'est tout c'est une bonne femme elle prie et tout quand elle m'a dit ça à lui français moulai tout le monde quoi côté wa Allô, allô oui, c'est Queen Tessie. Loba makasi oloba na se Ah, c'est Queen Tessie, Queen Christy, loba makasi pinza vone banase na yebite so eza pala nga tondini d'accord nene ya c'est ya Queen Tessie zia non zia tout so bato boyoka ye bokanga boyoka ye mpona na oyoki na se moso boyoka ye bosali nga signe boyoka ye boyoka Queen Christy loba boyoka o ngai elo na oloba ya nene ma chérie loba boyoka yo allô 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 nene ozokanga loba boyoka o loba d'accord nene ya mania akozala mabe ozolanda mais grâce na mobali ye baza immature ibala na kozala te mpona ibala na kozala te parce que soki tokobi tokondane mania maintenant siko mura kasi nde mura azofinga ndenge mura azobimisa grâce moto abala panzi mpo yo olobi awa grâce olobi grâce azozongisa mbongo ya libala me mura alobi panzi abala grâce te bango mutu babala grâce sikoyo emi ozoloba mura grâce akozongisa mbongo ya libala bongo te bite so na confusion toa na confusion la confusion ese mura asali deux émission bamission tosala basérie alobi biso tobala panzi aza na mbongo te bafeti nyonso oyo baa basalaki grâce moto abimisaki mbongo na poche na ye sikoyo ere ezoloba grâce mutu bazosangisa mbongo azongisa mbongo ya grâce ya ok ma chérie bato bayoki yo mura panzo abalaki grâce apesa 1700 boyoka makambo ya panzo mpa baporte parole na ye baporte parole ya panzo eza Angelica na Sarah Angelica na Sarah balobaki nini ke panzo apesa 1700 200 ebunga na famille ba grâce bayiba 200 te nene ya nakati ote nene ya nakati ote tolanda balive tu bala nayebisa expliquer bango balobi bayibaki me bango balobaki te panzi moto apesa mbongo te mura moto aye aloba grâce moto abala panzi bango balobi kaka bami ya grâce bayibaka 200 mais mura alobi panzi apesa na enveloppe apesa eloko te grâce moto atia mbongo na enveloppe wana toleki na biso nene ya mpo na nga soki bazongisi mbongo omwa makambo mura alobi ekwei na se ekwei na te mais sikoyo nani alingi akangisa malika pourquoi parce que malika tongi grâce te moto alingi akangisa malika to se comprendre malika voice oyo abimisi mwa molopo alobi boye malika alobi moto ayebisa ye makambo wana mwa molopo zena alobi malika alobi mwa molopo moto ayebisa ye mwa molopo awangani alobi ke atikala kosola na malika makambo wana te mwa molopo abi soki malika
atangi kombo na ye na makambo ya yebisa été c'est que faut na ba preuve à enregistrer to azana ba capture entre temps Malika elobi ke téléphone parce que l'autre avec na conférence butu mobimba Malika le téléphone ya kala ebunga mamulo par biso ki Malika za na ba preuve ya voix na été tango yebisa makambo akokangisa ye mamulo po grâce te Mamolopo mutalobi okangisa grâce te. D'accord. Mamolopo loko mokota ki azalaki marraine. Talaki marraine na okomi na suka. Talaki marraine ekomi na suka. Mamolopo. Nene ya olobi susu ndenga lekaki na live ya fi akosaki lisusu oui akosaki j'ai la camarade nanga je vous dis akosaki parce que garçon wana Brian Gucci aza relation ya Fivette parce que za relation ya Fivette po ba audio Fivette asiliki les gel na kasi eza relation ya Fivette abasololaka déjà na Jaël a changé numéro ndakomelaki Jaël c'est Brian Gucci so bomoi na message wana afia postaki na numéro et bato skote bozo numéro ngo bakanisaki loko eza pandu bazobenga po bando finga nde garçon wana Brian Gucci azongeli Fivette parce que ayebi Jaël pas Fivette nde sa ki Fivette asili nani Jaël oyebi ke bio beti biso bisolo oyebi ke sa Brian wana to yebi ke sa Brian o ya camarade nanga komo kokoloba boye D'accord. Ça dit ndenge za Jaël ndenge alekaki na ye na live alue na ye susu aye kokosa ne biso po Pancho abengaki na ye te. Ya wana na okosa te au nom de Dieu nzambe otanga likolo. Ça dit Pancho abengaki na ye te. Siko se Pancho abengaki te. Ça dit Pancho abengaki ba camarade nyonso ya comment ça s'appelle? C'est là. Oh nga na yebi. Nga na loba oh nga na yebi. Oh nga na yebi. Ya Jaël c'est faux. Wana 100% faux. Ya Jaël c'est faux. Mais c'est Pancho abengaka Yvette. Oui. Nana audio Yvette. Abengaki Yvette oui. Mais adraga Yvette te. Abengaki Yvette. Aebisaki Yvette. Je peux t'appeler. En tout cas, Yvette a commis oui. Débat sur la Yvette qui merci de soutenir. Oui, ben, ce qui ne dit pas grâce que j'étais appelé. Oui. Mais Yvette a confirmé qu'il y a pas d'article kolingaye te. Article kolingaye te. Pays a yebisa ki malika te ke panzo alingaki. D'accord. C'est-à-dire ndenge zawana. So to bitota na ngro. Panzo pas azali na raison. La raison na ye. Oui, azali boma te. Donc vous obezali mais to bati c'est la été. Parce que benga ki 2 ou 3 personnes, na benga ki 10 personnes te. D'accord. Ba maman o bazo koma, ba maman insensé bazo koma. Ozana hors sujet, hors sujet contre la Moura. Moura le dit grâce à Zana, quand Zana mbongo te, il n'a pas d'argent. Tu comme hors sujet, nous on a live Moura. Et bon na ba live, on va éviter ba maman. Bon na ba live, comme Moura le dit à mbongo te, comme toi Zana mbongo te, a ko mbongo enveloppe pour ndeni. Mutoza mbongo te. Apetia enveloppe te parce que babengi Moura bengi gigolo. Munga benge makambo nyonso na era kuswana queen yokana ce qui dit grâce à Zana na lobiti oyokite nga na lobi nini mabe kokozala mais toluka tobatila motu te toluka todimine motu te en fait Moura ayaki sauver grâce parce que azakomona ke grâce à Zana motu te sur le terrain o comprendre Moura pas monaki que moninga na katika na bambela pe panzu makambo pe na kitisa ye mais ce qui est sûr famille ba grâce parce que basangisi mbongo po bazongela panzu et panzu tant ba benge po bazongela mbongo na ende panzu akokite agitation ndayo bake c'est pas moi c'est maman le qui m'a appelé pour me dire ça pour venir pour panzu atindi audio nani lobi na butu audio nini atinde kon sope onka ba grâce audio na niveau ya malika onka ba grâce atinde grâce et puis voir grâce à lobi oui camarade nanga lobi nga na menu na benga ki malika na tie bonne conférence na grâce malgré que grâce très montée elle était très déçue parce que bi malika nous allons comprendre indifférence note depuis makambo na senga bino pardon na ebima na live na yati na lukape oboya oya na zo yeba te donc moi mon papa kuna lobi ke yete mtatikala koye parce que na moi mon papa lobi na la conférence azalaki moi mon papa lobi ke yete kala koye bisa malika te so malika tani kombo na sans preuve akokangisa ye
Ah ouais. Pour Nanga, hein, Néné, ce qui est total, en gros, pour Nanga, grâce, Pandu, libala na kezala, libala moko ezanga sens. Libala Libala moko ezate. grâce à ça la vie, Pandu passe à la vie. Soki ozongisa mbongo, amizongisa mbongo, mais pour Nanga, eya libala moko ya soni, eya libala moko ya tina te, na Malika. Malika, toi, c'est moi, je l'aime pas. Néné, na kati Nanga, je l'aime pas. Ok, ok, ma chérie. Ok. Kata panao, tu yamba batu mususu. Ok. Pour Monique, Azan a besoin à côté na live, au commis message, na numéro ou na WhatsApp, na continue de l'invitation. Et puis, écoute, en fait, n'a habité sur vous dans zone sa live. N'a kuna cha na monde audio a panzo Bunga na betelo masolo Yvette te na miso akere jour to tourner na Yvette wana to bando beta masolo mamo Yvette akomi kutu Yvette ndada na bombi pe na ba secret d'état. Ozo comprendre et puis Yvette a bombi et puis Yvette cop na za bana poto ta muso po mona piso ka sala ke ngoto sala ke ngoto biso to yebite mais bande ko beta alati biso na message na numéro Brian ndenga komela ki na ndenga oyebise ke ko yebisa grâce te. Oh ateka na Yvette bongo na bete lote likama munene boto utu kuta na beta te. Donc, j'espère que tu sais comprendre biso nyonso. J'espère que tu sais comprendre biso nyonso. Moi mulopo aza songi. Moi mulopo koto si quoi se laver ali abambe la malika. Moi mulopo koko ba malika likambo te. Mutu muta benga ngai te komelanga na WhatsApp. Muta benga ngai te komelanga na WhatsApp. Okomelinga na WhatsApp kaka bonjour. Notin de lo lien o cliquer na lien wana donc koti ça na live. Muta benga ngai te komelanga na WhatsApp. Malade officiel ni yonde mutomoni kalobelo kama bete. Yonde mutomoni alobelo kama bete. Tous à bato te plus tous à bata sentimenté Marlène tout pe ya warrior. Tous à bata sentimenté. Na yo o linga ngote. So ma bezali. Parce que tant que est confirmé belle vie na grâce parce que l'obivate. Tout bo sana bola moté. Yonde mo keza alobelo ka grave parce que ça yote ce que ça ki yo o linga lingango. Na moni tantino en États-Unis. Au cliquer na lien o et bim c'est le page mo hotel na scène à gauche mo na micro signe micro na coin ils en a bar au fini na signe micro na bar et longwe na okoti ça te bata fait de suite te bata fait de suite votre cabal oui la prudence na tinde li au lien na bi soko cliquer na lien wana hotel na gauche et monsieur table mo bona c au mo na signe micro za barré au fini signe micro wana et kotumba moko tout le baka teke eze lo kama be titize lo kama be parce que sikoyo wapi ba preuve mom lo pa wangani grâce pour senga ba preuve sikoyo eza tina suka no eza tina suka bébé tina suka eza kota beli eza tina suka donc en fait c'est ça. Et ça bien te encouragé parce que ce qui fait ça qu'on a malika ce qui grâce à ça qu'on a malika nanga qui n'a encouragé en côté première que malika za ka sage na groupe na bango benga ka malika sage ya groupe ya kirinzika sage ya kirinzika et sage amemami na mutu ya mabe ya mutu mayele mabe. En fait, c'est ça le problème. Naza na 3 audio. Ya naza na 3 audio za matière. Donc si ça ba matière na nganya sote, bo na po kwa no sani. Na po kwa no sani. Na si la ngobino nyonso po kwa siko no sani. Po ndenga nsali bu Angelica kwa ko contredire nga Sarah to lo ya ko contredire nga pe fona bomba. Na beno masu zo bate.
Ape funa zaka na belema na ngasa ba yeba chelema pe na ba na chelema. Na lobby appel WhatsApp te. Na tindeli lien, o cliquer na lien et comme imzo tableau mo botali na coin na gauche au mona signe micro eza barré au fini signe micro na bar wana ko longo na kokotisa yo. Ata sali deka ngaka ata na 1000 na 2 personnes nga na sali o nga na fona sala. Donc en fait c'est ça. So likambo eza mabe pona mutu nyonso eza mabe pona mutu x eza mabe soki grâce à ça yaki yango pona Malika tongaki totelemela ye Allô? Oui, allô. Boni. Allô? Allô, zo kanga. Oui, non, yoko la prudence ya. Ya ndeni. Ko nga motuna na ngai ya ba audio wana Malika pa ite solo ngona nani. Ba audio nga na yebi panzu mutu abinisi yango tangu bani bazomsela ye mbongo ya libala. Vous comprenez? Tant qu'on a grâce, bah bengi poison c'est les mbongo. Il y a d'autres. Soit les balles profite. Même moi c'est donc c'est un bon à d'autres. Bah c'est un bon à d'autres. Après bah dit que le bah mais le comme il a. Mais si mais toi tu as dit que bah kata bah les bien bah kata oh moi c'est pas moi, c'est sa marraine au yemo quoi yela kinga mutu abenga pour me dire ça preuve en est même plus atindeli oncle ya ba grâce au wana Malika zoloba. Oncle ba grâce atindeli grâce. Lobi na butu. Grâce à Simbi mutu parce que quand on s'est que Malika. Donc, grâce à lui, elle pouvait attendre un amour sauf Malika. Elle n'a pas tellement grâce à la grâce. Quitter Matima, parce que grâce à Benga, la conférence, mais c'est grâce à Ziato Benga Malika, grâce à Malika, en tout cas, le Nabutu et Simba quitté parce que les Gamozaki a chaud. Ozomona te ke asali pe kaka bien côté poye mutu afana et en plus comment on appelle Mida a démarré grâce à moi ya permission examen ya moto Mida matière kuana il faut comprendre que bajo ezala tendinga c'est ndenge Mida akinga bel il faut ezala bamanya ba Mida po Mida zana matite na ndenge nazomona baoyo il faut ezala kimanya bana kopesa bamatière epai ba Mida ou bien pour eza ndenge na po wana azosoba na bakante il faut ezala poso na moninga mwasi tokoyeba yango kaka babe ezoyokana te loa makasi ntango ezoyokana bien te ya donc ngai kana loba ntango mingi bandaki kofinga grâce à babelgi wana bamatière bandaki komuta epai ya bamani grâce à tikalaka baninga koya kokufa bakoza koboma pe na jour apa et en plus mpo na mani elobi azobala ye mpa kosepela soki abomi libala na ye po makambo kosala na tia mokili tofuka wa nzambe aza juste lelo osali mabe epai ya moninga c'est vrai ke mpanzande batiki bakabona na ndenge na bango balingaki bazala na katikati ya kopanzana na bango te ndenge avanda mobali ya kosepela te moto moko aya kopanza bango donc ezaka pasi ok merci maman kokata na téléphone donc en fait c'est ça kata na yo hey okati en fait c'est ça moi mulopo ye mutabenga Malika non expliqué pour la dernière fois Malika ngani ebe makambo te moi mulopo mutabenga après mariage na kisongi Malika tala kutubo zonga kutubo tala boy Malika pe ayoki moi mulopo ye peke abeti lisolo mais Malika par contre menga biki ya tikali kusolo ngona Brian te
wana malika confirme ke atikali kosola ngo na Brian te malika atikali kosola ngo na Brian te malika bi na Brian basolaka mbala moko mais ye moi monopo mutayibisa ke moi molopo lobi na butu ton grâce à pelelier moi molopo na butu ton grâce à pelelier moi molopo aye ko wanga na ke atikali kosola malika te ngana kosola malika te ngana kamada malika na malika wapi kiti mati soki malika me ko tanga kombo na faza ba preuve malika lobi ngana kotisi malika lobi téléphone so ngana enregistrer déjà bato fait malika lo kwanga enregistrer ne bato te abi ngana enregistrer bato te mais moi mon pas wanga te parce que ye mutayibisa ngana yeba makambo wapi nde moi mon pas yo lo bakwe abi soki malika za na preuve ko tonga mtu na yebisa ki il y a un enregistrement abi ayebisanga soki ata na preuve te nakokangisa ye bavozo mami bale bozeba Tiko Bosinga Mira koti enfin D'accord, merci. Mira kanga caméra tchanini au micro Zela. so bomona na kayo Zela tinga ni mona kanga. Kanga caméra omoni kota ça va Bon, bonjour Nénéa. ouais C'est mon qui zalaka wana makambo eza pasi eloko na ngina tloba comme conseil grâce pardon libala na ye ekoti mobulu bamekaki korefléchir te nango eza na makambo ebele meme mwa molupo so mwa molupo mpe aza na kati bakamaradi ne mpe baza na kati mais nga na regretaka na sens ke ntango baloba noki yo oza fiti te mwa mwasi mo malamu mpenza osalaka ke bato bazala bien me bato nde bakomprendaka te lokola monde yango kaka youtube yango ndenge ekendaka yango nde ezoke mabe lelo naye kocomprendre ke libala grâce eza bato nde babomi yango ezali bango te oyo aya lobi boye ale moye bato basupporte eza te so mpo na ngai lokola ese ekufi ma ese esopani nango ekufi me oyo eza comme si leçon mais lelo ata balobi manya mwa mwasi mwa otoleka otoloba manya andosona mwa mulu pete andokopesa bandisi pa bato misusu yango na baregistre ye ebimi omoni makambo nyonso mpe bando bima oyeba te ke moto na zaka ne mpena aza piringa oyeba te ozomona nalandaka direct no moko loba kolobi nazalaki na ntango ya mpasi na makambo nanga na mpasi me naya kotala moto akosoutenir nge ezalaki Karen parce que omonaki baoyo ozalaki na bango opesa epele mosusu confiance bango na bapesaki yo mokongo ozomona bapesaki yo mokongo na vie lelo grâce libaya na ekufi eza ba entourage ayebaki komaîtrise te dede ye moko mpe ndenge andaki komemela yango aleba misusu na mitema nango tobengaka keto ekoti ya lelo libala par terre parce que bonzambe ezalaki te so bonzambe ezalaki likambo nde nga ovanda yango kimia en tout cas merci beaucoup na oyo osalaka na sepelaka yo soki oyebi ke eloko wana eza mabe otelemaka eza mabe oyebi moto wana alobaka verité bato nde baolinga ye te telema olobaka verité yango na ozomona bato baokota contre la mensonge bato balei ka lokuta voilà ça me fait mal moto abalaki lelo libala na ekufi bekoyi par terre mpo ani baninga bato misusu bamarraine eza compliqué mais mo molupe mpe ayebi likambo atika nokowangana ayebi na ye na motema ne mpe asepeli mpe nde libala ekufi mpe asepeli yo kasa libala eza kombati eza komba ma trop bon voilà nga naza na kaka na olanda ndenge ekende en tout cas merci beaucoup ma chérie na makambo ya peniel mwa modopo asala peniel baémission après kosenga mai pardon na ndenge na ye c'est ça ye moto akende bango mpa panzu après nabi ndenge nini bato bayebi ke perike oyo grâce alataki eza ye c'est ça apesa kosaka etali moni makambo baka nzambe alobi na nga boyoka ye nasambelaki nzambe pena moto alakisaka motu te wana
ye pa alukaki ka visibilité lisusu pour côté grâce à la ye pour na makamabe aya kosambusa so mwana c'est pas gentil hein nzambe ko payer bango vraiment ba ko futa bango nyonso to wana mutu na mutu azoluka kaka c'est pas bien nga kuna ngana lo batika na bango mona batavane tranquille batika ye lelo panja fingami ala komo bisa na ba bêtises exingela bisa te à cause pe na bango ba ko maîtriser te c'est ça ozo mo lelo komo Pour des tibouilles, ils n'ont pas Brian ou un thème d'accommodation, ils ont Brian au c'est solo. ça ah mais oui omoni nga pe loso na ko comprendre lo msuba tumsupi akome kokosa mwambalo makambo oye mta komelinga kombo boyo bwana kome bakongo sala ke loko mobo poni libana mona bato obi eza pasi obi satan so asa telemi na place wana likambo ko ya ta boso boye ba te libala Caleb na mami la chat mais oui tala lelo moi mulopo kaka mo mulopo kaka ye wana kam ta boma tala lelo kala ba regeta mwasi na ba kabona poni na mwa mulopo mais ye kuna libala nezali ye azobebisa ya baninga yango na nzambe alimisa so mpe azala ndoki ya solo toyebi te parce que eza c'est pas bien message na makambo kaka ba message oye nango pas grâce mais oui makambo ba message oye nango pas grâce libala Caleb na mami na chat liloso ezalaka te bana bango bakoma wa mwa mulopo libala peine moi mulopo fait partie il y a grâce moi mulopo communauté to lapider mabe mote ya mabe kasi nyonso to oyebi ya suksa likambo nga nazoyebisa yo nini ya toza ebima le un jour ekoza mpe ye kam tabomi libala oyo ya solo nga nazozuve te nini Brian alobi ye avandaki na ye pe bandobake grâce infidèle grâce à nini moto ayebisaki ye makambo wana mwa mulopo aza na baprofiti bomoni ke bakoma osenga Brian kasi tinda bapoye bango ya infidélité aso akoma osenga mwa mulopo akomi ata aoyamba su telefone te nazomona bakotisi libala mwana bato boye na pasi ça fait mal hein kalinga koka parce que ozala na sincérité so likambo wana eza bongo te ozala bongo te soki eza bongo ozala bongo te wana pena coup de chapeau pour toi en tout cas bisous ma chérie continue toujours comme ça merci tolandala biso kata nao tozala la vérité tosaka makambo te kaka mpona koluka kosepelisa x to y so likambo eza mpe so wapi kotango mpe makambo nayebisi yo mpe kaka lokwa yo nayebisi yo somo na oluka ona kata eza na kata ye mpe kuna mongo kata kati soki likambo eza nde makambo queen Esther merci soki likambo eza tozala na tozala teke tokwaka moto nganga tokobana te ata tokutana na opinion moko te na te bongo te bongo tokobomana na communauté mwa molopo aza mutu mabe aza mbuma mabe mwa molopo aza mbuma mabe mpenza mwa molopo ayaki kosenga grâce marraine mpo ayeba vie ya grâce grâce osalaki choix ya mwa molopo wana déjà mariage no réussite nango eza na da mabe ya choix ya marraine na yo mwa molopo déjà eza mabe choix ya marraine déjà mwa molopo déjà eza mabe parce que mwa molopo aza solungi mwa molopo apandi libala Caleb na mami na chat mwa molopo apandi libala ya penye na Mike Ambai mwa molopo mobali na ex na wana izi mukasa na mwasi na ye ya orga wana alingaka panza libala na bako mwa molopo alingi komona libala te mwa molopo ye povanda na mobali na yo ndabo tia suki povanda na bino kilia te grâce te moto aluka ye grâce azosalela mwa molopo publicité ya mafuta grâce azosalela mwa molopo publicité ya mafuta ka nde ese tozo na obala mwa molopo atuna ye oza marraine tozwi marraine ya grâce yese te na oluka marraine kaka sizwa ngai ko boyeboye mwa molopo totunaka ye baquestion oyo nyonso jour enterrement de jeune fille ayebisaka biso katiki makambo ya bese ayebisaka biso katiki boye me lelo mwa molopo mpe moto epublie Herman Kasongo mwa molopo kaka molopo ka États-Unis moko moloba noka anglais babi atako ta asalaka na mosala be banaka na bato ye aza na relation ya bien te na bato ye azalaka na relation ya bien te na bato ozwa nini nzo osali bongo so opandi libala grâce yo mpo okoma no mwasa pandu te mpo ozala na mobali na yo ya kitoko ya bien ozwa nini
ozwa nini ozwa nini molopo ozwa nini bonga abetelo masolo ya ivete te na miso ya kere jour totourne na ivete wana tobanda obeta masolo bamo ivete akomi kutu ivete ndada na bombi mpe na basecret d'état ozo comprendre epuis ivete abombi epuis ivete cope na ye ezalaka bana poto ntan mosusu mpo mona mpe soki asalaki yango to asalaki yango te biso toyebi te me abanda ya kobeta alati biso na message na numero ya brian ndenge akomelaki ye na ndenge aoyebisaki akoyebisa grâce te atreka na ivete bonga na beteli ote likambo monene boto outi okutana kutana na beta te nayebi so sombele bongo likambo ya grâce na bela confirme mama molopo abi alala na telefone ya grâce bamessage ya bela ekota bayoka nzoto malili nakoki koinvente likambo te moko yango wana boyoki mani alobi akoki koinvente likambo te komani apazala ne moto alokuta te donc moto ayebisaki ye molopo oyela biso bapreuve molopo oyela biso bapreuve molopo tosenga preuve oui mani oso na motu donc mania mpe oso atindeli motu voice motu wana nayebi te si motu wana mpe azongisi nde ekoma tika brian to brian ntango azangi argument brian adiembeli nani maloba ya mwa molopo na mania mwa molopo siko ayowanga na mania lokola poste pilato mwa molopo aye kowanga na mania lokola poste pilato ngai te aza te ya youtube soki nde tosolaki soki aza nango abimisa baaudio enregistrement bango baenregistraka omwa biloko nyonso baenregistra te ndeti nga na enregistre motu te okoyebisa motu te kepo aza fi ya youtube abimisa enregistrement non okoyebisa motu te mpo aza fi ya youtube abimisa enregistrement ndeti nga na enregistre bato te nga na enregistre te en tout cas nga nayebi te nga audio batindeli nga bakati grâce ye moko mpe aza tellement en colère ke abi ye moko aza na biloko ebele lokola bolingaki azonga célibataire azonga te abese ok bona ne eza kitoko mpona biso nyonso yaya ata osola na mura ata osola na jean ata osola na paul ata osola na nora ata osola na nani il fallait pas ça la confiance na mwa molopo ata asolaki na motu wana te moto alobaki ata ezalaki mura te moto alobaki ata ezalaki nga te moto alobaki ata eza motu nyonso te moto alobaki maloba oyo ezake eza manya moto abimisi yango parce que soki ta ezalaki voice ya mwa molopo tonga tokota komba manya te tonga tocrisifie mwa molopo Christelle lengi nga te natindeli grâce abenga alobi na minue yaya ngai odio batindeli nga eza nimero ya poto batindeli nga odio na nga esuki wana soki oyesanga kasole na mura ebemaka mwana te donc seke mania asole na mura seke mura atindelaki yango nani voile eza vo ya mura te eza vo ya keki ce soit eza vo ya mania comme nani ezake mania asalaki complot na motu ya mabe po mwa molopo ata sike toyebi kasole na mura ok mwa akobake ok osole na nga mais est ce que nga napesaki maloba yo moto ozo apprendre nga bobimisa oyo nga nazongisaki po grâce moko babiki baaudio eza ebele ya mabe ngasi po esengi kasole na mura so na kati ya oluka mura yebi fa suite ya mura bazongisela nga oyo ye pa répondaki mania to suite nango eza nini suite nango eza nini suite nango eza nini nga bezo obeta 4 yaya nga de abo esi bon ocomprendre grâce abengai nga mpo nabengaki mania lobi na conférence na mbutu na baine ngai mania grâce lobi po mwa molopo ntango azobeta monoko na esi grâce ekalmi mania aza camarade na yo toyoka ye mpe bayokaka tokoyoka kaka mwa molopo te abambela mania toyoka mpe mania natiaki bango en conférence bango mibale malgré esimbaki te mpo grâce azalaki mpenza très monté
donc yango tolobi na vie foto yebaka nini tokokoba biso nyonso tanga onatongaka me batongaka na moto nyonso te batongaka na moto nyonso te batongaka na oya yo pe bokozala lise na ekiri si c'est vrai eza mura nde baza wana bango nyonso babike mour égale à grâce naloba yango mour égale à grâce mour égale à mida mo na youtube nde tozalaka boye mour égale à mida po remarke so mour aza na position omida ozala na position wana so mida aza na position mour ozalaka na position omida aza mida na youtube égale à mida égale à moura égale à grâce boremaka tata makambo ebandaki mida azalaki contre grâce donc mour aya komo kote la grâce mida change donc batambola bongo moto aza na bato na ye bokoza ekiri me mani yebi ke grâce azalaka pire moura oya kotonga grâce pa moura te mamulopo yaka na bapreuve na vie batonga na moto nyonso te bokozalaka botambolaka bosekaka me okotonga na moto nyonso te batonga na moto nyonso te okotonga na moto nyonso te epesa biso nyonso mayele batonga na oyo ayo ebika te mate kiti ebina pe donc soki boremarke moto ata bato abeti tolo ngaka maye nanga mida ngaka maye nanga nani mida egale ya moura boremarke partir ya lelo so bomoni mida aza na position bomona moura aza na position so moura aza na position na mida aza na position na baza bongo moto akabola bango te ngai mwana so mida ke nanga likolo nasambaka te nobengaka moura na sili ya moura nalingi te omongo ngai nalingi te omaka plus na poko ya mida changer langage donc en fait c'est ça epesa biso nyonso mayele toza sage tokwena babétise te bazoba te tokwena babétise te na bizoba te je t'aime mine ya mani atikaka kobenga Brian Panzo te na molopo te nalobi mani ayebisi ngai mama Zaya atikala kobenga Brian te wana o mani alobi mais Brian akonfirme ke asolola na mania nga naza susu te moto baparti pris mama Zaya mpo natikala na makambo na batouche boyebi combien de fois natikala na batouche awa ntango grâce azala koboya obimisa vérité kuna mwa Brian abwaki eloko mania yebisi ngango na croire mania mais Brian mpe kuna na famille bagrâce alobi ke mania abenga ye qui croire yango naza na moto na okotela te natie point d'interrogation wana natie point d'interrogation nga problème nange eza ke mania azalaka très sage il fallait pas ça la confiance na molopo mpo molopo aza ndoki en personne molopo aza ndoki en personne ya youtube molopo tala lelo ndakomisi vie ya peniel mama Zali tala molopo ndasali vie ya peniel lelo Caleb na mwasi na ye baza ensemble te molopo auteur compositeur molopo kaka na même histoire oyo ya bamessage na bamessage atikaki soki mpe telefone na mami lesa kaka molopo vous comprendre molopo pourquoi ka fozala molopo na Peniel yo na Caleb yo na grâce yo ekomi 3 atolingo wanga na mania owanga nete bo na nanyo na Caleb bongo na nanyo na Peniel mobali aza mabe bapanzu grâce pa kozongela panzu to fait mbongo bapanzu ya libala na o panzu abaki ke famille ba grâce ibe $200 basangisi yango bapesa panzu basangisi bapesa panzu néanmoins grâce au mosusu molopo
ata yo moko pe bata ya itati na data benga ba bi conflictuel même esika salaka kak même esika salaka mulopo aza bongo songi abebisa via penye abengi penye asalisi penye l'émission puis akepa pasteur Mike akosenga Mike pardon akomi kofinga penye ye mulopo shino ya mobali siko na atangi kombone yo mo mutu okozisa kombone na yo tanga kombone so mo moni to bimuki s'il te plaît kwa mpo yenga te Nadine Bibaki nga soki manya solena na mura eza problème nanga te eza problème que ekomi na maboko ya Brian ndenge nini po Brian azongisa ngo adiembela ngo lokwa raison ya na sens te natikalaki koloba Fallon Lisele nga nene natikaki koloba teke mania voice wana eza osola na banzo te boka explication ya muntu nalobi boye mulopo abeteli mania lisolo mania abeteli mutu wana nde asali ke atindi yango tipa ya Brian Brian adiembeli maloba ya mania bo amboyenga te na makambo naloba nayebi yango très bien po lobi na butu nga nazalaki na mania na conférence na grâce donc nakoloba ate na place abi nakoloba bete na place asi nasali émission oyo nasima mokongo mania te nayebisa mania ke naosala yango po ata nasalaki te ese osala bon ese sikoyo azwi audio angelique osala mida osala Sarah osala soki mania asolaki na mura donc bazalaki nango kaka mania na mura sikoyo ekomi pa Brian ndeni ekomi pa ese ndeni ekomi pa bato nyonso ba youtubers nyonso bakomi nango ndeni bolanda baémission ya Sarah nyonso osali semaine azalaki baka mania yo naza na babiloko no mpe eza moko te eza 3 nga oyo naza nango eza 3 Sarah azalaki bani mania aza na biloko no ozoka komeki okotaka likambo nazobimisa otali baémission ya Sarah te azaloba bongo mulopo so aza na babombe grâce ayebisaki elobi na matoi na nga mpe naozala obimisa nabi ovanda na grâce te boyebi grâce te grâce azalaka na entra ya telefone code na bafoto code na bamessage code code na code moko te grâce confiance ni yango o grâce aza yango na mwa mulopo oyo otikeli telefone sans code tozala mpe biso soki toa bafite to bafille bafemme mariée kutu femme mariée aza na mobali na ye nde mama azali azala bongo baza na bacode na mobali na yebi nde code na ye me baza na bacode soki asolaki yango na mura ebimi ndenge nini mpo biso bayoutubers po biso toala en dehors na baronka na eza ekirindika te ebimi ndenge nini mpo biso tozala nango ekomaki mpa noko bagrâce ndenge nini ekomaki mpa Brian ndenge nini et pourquoi ebimi biso oza na problème te ke asolaki na nani to asolaki na nani wana eza problème te problème eza ekomi libanda ndenge nini naza dangereuse c'est mie Chanel pareil c'est mie naza dangereuse la prudence ya bakata to bakata te nga problème eza bakata to bakata te ata eza mura ata eza kasolaki yango na mura ata eza kasolaki yango na moko ekomi libanda nde na possession ya Brian ekomi ndenge nini sere bolobi mura moi koluka mura nazokende koluka mura po baaudio nga na nango misato naza nango misato po lobi na makambo oyo naoloba eza teke nasolaki na mania mwa grâce akotelenga mwa molopo na conférence mwa molopo azowanga na makambo nyonso nani ya nani nga tata oyebisaki eza na nani nga etalinga te nga mpona nango ezake ekomi na possession ya Brian ndenge nini po ekoma na ntango Brian aservir nango lokola ni échappatoire ya bango nyonso queen bango nyonso bafinga nkuni basi nga mura asalelanga émission finga mai tosololaka
amour asalanga émission ofinga l'occasion de rien pourquoi ce que eza ya bango nga na ofinga te mena oloba bango nyonso nani asalanga émission te ata grâce na okotela asalanga émission pas le ketu bato borapelanga yango mais eza teke loko asalanga émission ata likambo nga naza bongo te so aza na raison to nani wani aza na raison loko basalanga émission nga azongisa mabe non non toza baréaliste toza baréaliste toza na bamoto nana droit audio nde olobi nanga ke mura nake koluka mura nga na bino losala so makambo ndambu te nake koluka mura seke fo tosilisa yango kaka nyonso lelo te avant minute ok nake koluka mura nake koluka mura soki mpe mosusu eza nyonso ekobima kaka lelo avant minute likambo tosilisa yango kaka lelo avant minute bani aboyi kozwa mbongo ya bazongisele mbongo dot ya komi mais moi si j'ai fait la vidéo si j'ai dit parce que grâce ye moko moto ayelaki nga marraine et que marraine yango moto ayebisi nga boye kasi lo marraine yeba marraine oui mama pu atindi audio ya malika eza bongo tokochange yango te